Muyombe gauche a fumolé léger. Babomi ser na zandu. Bato baboma ser, bato babomelanga ser na zandu bazali. Vous comprenez? Politique et côté makambo na mais moi tout bezate pour nga pena ba oncle un peu ba sur la politique mais un jour Dieu nzamba ko la musaka ba dossier na po biso to comment na perdre au sakana au monde na terrain sur na na funguli jo na koma kan esprit mabe fort tangu pasteur Guimard ya Kofi lelo ba makambo bimi ebele il paraît liwana ye ezali na maboko ya Muyombe gauche. Ah bon? Bino bana ya Muyombe gauche. Réaction de bino kozala ndenge. Bon. Kaka nete zo kana ba réseaux sociaux. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Bonjour, bonsoir, ça dit pas Herbo Kotala Bisso, Bayenien, ça va s'abonner déjà en Sarato la TV, chaîne Abino actualité, chaîne Abino activité, ça sera bien tant tout le bien actualité, besoin déjà théâtre, musique, nions, ils ont déjà englobé dans la actualité. Merci na fidélité na confiance au beau pesa Bisso, Lelo, na émission Abino vérité vérité, na Yambeli Bino artiste et comédien. Tout le monde pasteur Daniel oyo a évolué chez Muyombe gauche parce que Mikolo yo bangonde bazana na actualité Mikolo yo bana Muyombe gauche actualité wapi bana Muyombe gauche tout le monde na bango bo moko na bango traki biso depuis mokolo ya lundi na 4h et ça qui vraiment passé Montréal ce que ça même langage nangai okufungola en plateau na ngai bandeko batala invité na ngana sana yi mukolo mwalelo. Bonjour pasteur Daniel. Bonjour Mopandi Sango. Paulin ba mukendi. Bonne santé. Kitoko kandi ozomona toujours. Nzamba zo sunga. Lokola nzamba za bomo biso peto ozara bomo. Mes condoléances dernier boti ko perdre ndeko na bino Guy Mario oyatika biso mukolo ya lundi. Voilà, quant à moi, on a coupé ça. Merci à la patronne, à maman Sarato, la moisi à Mounini, moisi à Maëli, moisi à Tona Nyonso. Vraiment merci. Merci à l'ingénieur 15 derrière la caméra. Pourquoi pas à Brenda, pourquoi pas à Jonathan qui vont à 10 amis Bali. Voilà, pasteur Daniel Bissot, vous avez le mot au Salaka. Où tu le beau, le bina, le bobé, vérité. Bon, ça va le coup là, deux chaînes de Zandé. Sarato TV, émission Izali, vérité, vérité. Vérité, vérité. Donc, ce que l'on maman parquet. Té, non, tout le monde va citer. Tout le monde pour la vérité, na bandeko ba Hollanda yo. Ok, non, le bac vérité. Merci. Voilà, pasteur Daniel a pour mettre biso à la vérité. Pasteur Daniel, non, l'ingana to ki nimba ngba muteme, na ngito rappeler bandeko ba kotala biso, moi parcours, moi histoire et ça la bien. Et le pasteur Daniel Obato Bayebi à Outawapi. Bien, merci, bana membre. Merci beaucoup, mon pandisango Paulin Bamukendi. Pasteur Daniel Abotam na Barumbu, Amon na Barumbu, théâtre banda na Barumbu, théâtre congolais et banda na Barumbu. Mtobo yangwazate. Vérité à moi. T'es na kasio bila bête histoire. Siko. Vraiment là. C'est bon. Fondation Maman Sao, na moni le grand magambe belawa. Hein? Mais c'est ma solo ya ba théâtre. Barumbu. Na bana sona kin. 90% ezaki bana wana. To boité to bi à 100%. Ba msupe ba ki d'une manière sporadique ba ki pe okuta ma solo wana. Pasteur Daniel na botam na famille artistique. Na ebte boyo ki mbuta mataba wa minzoto wela grand frère nga tata mo mama moko.
bino boyoka ka mbale sombo cousin nanga de na botam na kuti art da parler ntala kisanga te mais toutefois na le cas na parcours na parce que na bandi bena minzoto ngembo asimbela bango bilamba ba venga dios wana mona ba venga dios ba veta kinga ba yamba le somo ba venanga vie okutu ba bisinga to comme aveugle na ni vie moi bando utakimbantseke vetadi vetadi na peso bambo te place aux alive na ya otala petit na oyo petit makambo oyo ka petit makambo minzoto yeyo akoma lelo mukolo donc moi parcours ezana bandi pena na minzoto d'abord na ba école na Saint-Paul eska ba pepe kale batanga eska ba veli kinga batanga eska ba papitex batanga nde biso to l'équipe wana nzambe pa sungi mato beti pe moi kampango pe to pasoli lelo pe to zala moi na beta ti ezate po to zo tembele merci vraiment pasteur Daniel tout Yombe gauche champion du Congo toute catégorie champion du Congo on dit bino boto te bisoté bongo asiko comme champion du Congo mutu moko asaleka na télévision ka lobike na boyi aza champion du Congo te kasaleka ti ba question za yanga ba réponse za ya merci ah yo bozo mona ke ngana za na poser pasteur Daniel a ngatumbula makambo bolgela makambo te na vie gauche merci beaucoup bolgela makambo na vie gauche te pona ona obimisa wa italinga moko merci pasteur Daniel betelana no balandi o ba rolanda yo isolo ya na kosita pona 50 na inspiration mo utana merci beaucoup mo pandisango pole ba mukendi omoni ezelo moko moya ko betla ngo bina masolo ezalaka te mais il faut ko bimisa ngonde à la portée ya ba fan nandima maloba le grand mopa loba lobi ko eba musala ezaka na mo elengi moko boye tango yo zo ke ne kokota na basa mayo zo luka bagwa zo luka biso to yo sala naturel yo peut-être au ngokota zamba kokota no zamba te travailler kaka makasi nzamba ofungola baje e osimba ko c'est ezaka inspiration mo yela kanga pièce to to beta serment traditionnel joueur principal tango to beti nini pièce ya docteur chrétien tango to komi na fin parce que wana na betaka papa le qui a slover na Clarisse na joie qui le qui a Tony Badibanga mobali ya Sarah abotaki Clarisse na slover alors là to comme na fin ya pièce après évaluation champion tanga na mutuka na a été kangana chez biso na Barumbu a ebisinga eloko moko abi Daniel pièce ya sika yango yo ezoko banda et comme tourna yo faut pas biso za na tourna plus de 20 ans to 24 pembeni mais toujours kana biso mais so comme ka tourna yo suka tikelo kaka G usali comme libela team ko yo servir ndeto aboy team ko yo servir okutanga aboy c'est le gens aux âgés te j'ai kaka ke no terrain wana sakana kana terrain wana so ya ko tsona nzungu te bon nzungu na habité mais ya lobaka ke j'ai wana déjà terrain wana eza voie eza libre salamu kile loba kile sepela pour na compte groupe ya moni to na cadre ka ba kishia ba recherche kaka na kobeta pe pour mo boiti na osieta mais quand ça bon mo le to ba na mikie na Saint-Charles Luanga na primaire omoni biso tozaki na biti bande bolimbisanga bobino bwana ba parler tozaki na biti mo bo so ke toilette so ke toilette siko pozonga moko mwa papier mystique kaka papier musika c'est tika na zelo kaka système kaka c'est na zelo ana ka le to ba mikie inspiration ngana journaliste po omoninga le boro peli moto grande sœur nanga babomie na zando mona administrateur o zando babomie wana grande sœur nanga ya personnel oyoka tango yo gauche afungole lié babomi sœur na zando bato baboma sœur bato babomelanga sœur na zando bazali on se comprendre
politique et côté makambo mais moi tout bezate pour ngape na ba oncle ngape ba sur la politique mais un jour Dieu nzamba ko la musaka ba dossier na pour biso comment na perte au sakana au monde na terrain sur na zasu na funguli jo na komba kan esprit mabe fort ko ba to bomela nga ser bazali. OK, merci. Bazali. Alors les babomi ser ko c'était au pays là. Na regeta makasi po bande na mino ba journaliste musu na vanda penda boy to en plein matanga nazomona penza ba bande no musu ba journaliste netika pasteur Daniel aleki ser na ye bona ba mais bazana raison coïncidence comment yo zana bana raison ezaka coïncidence pasteur Daniel bazana raison limana ke bazana raison te bazana raison te bazana raison te ngana peso ce que bazana raison pour nani nsambe na ngai yo olobiawa myembe gauche memio na mutuka ti chebino on gauche kuna côté ya côté vanda kuna côté soki na zone kuna a même na carte chez bino na barumbu chez yo na barumbu bongo si na bio mo na fungolelo je nzemba bande ko comprendre jet j'ai nini o myembe gauche a fungolela yo quelques jours grande sœur nani tante grande sœur a luka nga mwasi omoni batune ba comprendre ate omoni journaliste mopanzi wa mopanzi sanga munena mboko et puis chaîne o eza Sarato TV chaîne Montana Mamakasi voilà est-ce que maman Esther mafuta nakosa jamais nakosa Naomi Mbea de moi si ya charge moi c'est kilo bambote na yo bon guérison ko banga te za na santé muteninga niti bébé ko banga te courage talaka yo na komisi nzambe makasi tant on a toujours question mais na mona pena ba master na yo ba journaliste mso ba beta lisolo pena na ba télévision pena ki pasteur Daniel na ebisio esalanga pasi mais na sa ni zaka musala topona nde moi ba bizo ba pesa la to o sala sikoni et coïncide ka ki yo pela sera dae mon cher yo est-ce que le boko o ele saka mutu est-ce ba katango bon ya saki lo li kondi na biso nganga kama sema mtaki pa mtata asunga mtu wa famille mais si on a episode journaliste na ndo yana na pasi mais atani mtu asunga famille allié mais na episode journaliste yo za ko luka 6 oza musa yo sala mo poza ko luka 6 yo za mopanzi munene ya sango ya mboka oyo nga ki na ke no musika te na ko no mo membe gauche te yo mo de fungoli porte na po yo na fungo ku porte te po et ça la ngande est moko pasi to comment liboma ya volonté bana membre bana kini bana poto liboma ezalaka volonté soko lingo ko mano liboma ata siko ko mano liboma c'est bon l'exercice na na volonté non l'exercice na volonté mais kasi ngana mo ga esi ngana sina former question bana ko bolo na biso to za la clair nanga na sina former question ngana za na baba maloba na eti ya Chantal personnam azaki sero ya bandaki ko pesanga ba idée bele na musala art omoninga nazalaki chaque jeudi pour soutenir Damas na parler chaque jeudi chaque jour mais chaque jeudi provision na parler siko na koma koyeba penza siko ke non nzoka soso ezalaka 6000 francs nzoka kilo Thompson ezalaka 5000 siko nzoka nini kilo ya loso pardon 25 kilos ya loso nzoka ezalaka $20 lelo na koma koyeba ke sac ya loso 50 kilos eza 85000 francs siko mais to bande oyeba te bon siko mutu ndengwana ngana ndima na lekai esimba te lelo famille za na perte makasi mais to yela ki yango te na alfongola ki ojana ka pona ba ke ba master no ba ninga no ba pandisango mususu ba betanga ba main libre moko mystique mais na regretta na répondre pe bango te na benga bango na ba PV en tout cas merci beaucoup mais na suka mon cher tchaka na se to salika mais na kipa na ngai te champion et otikanga na palais tozaka na kati ya mutuka tozaka biso mbalete tozaka ngai ya Tony Clarisse azaka na kati Betty je crois na cameraman na biso na chauffeur tozaka 5 personnes na kati ya jeep ya champion Moyombe gauche to comme na 30 juin to jusqu'à venir kasa venir na biso avant na kitaib sangelo ko moko boabi Daniel ngongane sa nini ekoki po so kumbela pièce toujours banda serment traditionnel et pas na biso soki au moni ya groupe Moyombe gauche bato miso mona ka bango wana
omoni bango oh non ba na sika ba o batasika muyombe gauche te apparemment bata sika te ba ya kala et pas biso ko yé robeta pe 2 à 3 ans ozana na touche vana ne wana ke ko tsapenda ki muyombe gauche omona ezalaka et pas biso zande wana tozaka précédent ko yé il faut ba fumer te bongo soko yé obeti biso ba sabo kena biso to perdre te na reba la bino bo me la pe bo jona bino ka mabe nzambe moko ayebi na public na ngakuna lo bagate ngande public au moins biso to aboy biso to ba artiste un artiste ayo kaka mingi alo baga mukie na biso na bino to a presque ndenge moko to yo kaka belé to lo basiko mukie ko lo ba artiste ezaka na art ti ba lo ba bino ye bo jona mabe na sala bino ndé nenda bana lo ba to jona mabe obi bana net bana ba collègue na bino ti baza kotenyi so zik ba artiste ko mali bele so tuninga ba artiste ko mbe ba jona mabe ba elote te wana ezaka jalousie ezaka ko boya moto na batie mamemi siko makamna ndenge kilelo l'esprit a bien na le biso na bagaz na mboko net na tangela yo journaliste o za mo pandi sango solo tangela ke passer Daniel mutaleko na moto za intelligence tanga ko bon TV za place de kotanga comment ka tuté mais ba artiste ba l'équipe bino baza te biso siko na makambo penza siko bala poto botia biso commentaire ngana lo bati botia biso commentaire balande commentaire wana nani o pasteur Daniel aileki banane pe baleki pasteur Daniel oui papa tango pasteur Guimaria Kofi lelo ba makambo bimi ebele il paraît liwana ye ezali na maboko ya moyombe gauche bon bino bana ya moyombe gauche réaction de bino kozala ndenge bon kaka nde tozoyoka na baréseaux sociaux réseaux sociaux pe moi buzo bapeze belé mais makambo nyonso ata bayebisi ko oza moyibi oza ndumba osalaki boye ntango déjà omoni ke oza bongo te eke bazoloba peut-être eza nde bazokebisa mpo okoma bongo te problème kendi nayebisi eloko moko papa aboti mwana na ye mama aboti mwana na ye na pasi abokoli na pasi atangisi baklasse asilisi abandi mosala so mwana bomi mwana wana parent naza atira so mutu te akomi ndoki akomi siko nyama yango wana lingaka mutu tu oya mankaka parent na ye na lingaka te nde toza no boyi na yebi bien oyebika pe bien mais ce jour na oyoka kaka no problème mukendi tala ofinga père ne libanda ou bien mère ne ou bien tante na biso libanda na kimio ngazaka ndenge wana na rankine te mena kima na éviter ndesiko makambo tout le monde a moko boye ba parents tout ba chaîne misusu ya proximité awa oh mwana songolo auto beta mama na kanisa na la police total ngo est-ce wana est-ce mwana ana sa sumwana akomi nyama il faut uche akota zamba directement zo répondre na il faut akota zamba président Muyombe gauche ngana va na bien ba vieux na peu près ba plus de 2 décennies peut-être ba tout miso bazako mona to jouer tout ça quoi apparaître mingi te pona pas moi me s'appelle Ngina ya bota la de bota Montréal na kosi na kosi na ka batu ba ka ndenge wana mais ngata yo zo le banga na mona de na mona na bende image champion bon qui ça semble ressemble ko vendre ko umela pe place ko umela ka place mo pe sala ngape na koma mona emo père na biso na mère na biso onde babala na bandeko oh hotel pena pe obina kuzu pena na leka pena pa mama c'est papa penda boza bandeko ote opo nini na kansa boza bandeko pona mo bokomo kokana ko umela pe moko est-ce yo po yebike yo pena 15 pesa posa basele yebike net kaka 15 pembe windu obi na tel pena mama Sarah Boye Nathalie Brenda donc na basi na mibali bilongi moko mec Mexico
Voilà. Yebisanga siko. Ça va. Donc il y a une question. Wana siko. Yo na bi question ça. Question Guimard répond à nini. Te na boya pour. On ebi na no wuto le bawa ke so ki mwana komi ko beta ba parents na ye boye boye. Directement on va attaquer na artiste donani Guimard yo molimo ne pe mana ki. Ah Guimard wana kutu. Tala na ko ebiselo komoko. Omoni na tonyo ki sema ma Guimard. Siko. O pesa na ba exemple yo kanisa na bongo na bosa ni ba na yo. Na pesa ki exemple na pona zozonga siko na question na. C'est bon. Soki ezalaki na mutu oyo tobanda oliane place moko totambola na ye ayeba secret na nga bien ngape na ayeba secret na ye bien nakendaka na pale na ye yaka na pale na nga bana bayebi ye bana Guimard bayebi nga seke eza Guimard banda pa kofina okepe matanga nakende matanga te mama Lili est-ce que nga nakomi nanu te bato oyo batiaki polémique netika ke non président champion Muyombe gauche bobo l'air tozaki toke no coach accord no pita cinquantenaire et belé ba yoka ba ninga no muso ba journaliste ba yoka sonia o ba commenter ba baloba na n'importe quoi ba moko na kana ba site na ba comment rectifier tala ndeko na ngai na linga mto asaka polémique na liwa mutute Guimard azaki n'importe qui te na mboko ndeko na ngai toke ne tozonga bana kini bana Brazza, bana Poto, bana Luanda, bana Afrique du Sud, bana partout, bana États-Unis. Hein? Guimard azaki mutu moko pamba te na mutu na mondo. Honorable Roger Bimois la Mampuya, recteur université William Bout, le général Joseph Njeka, Otumoli Fachi Otumoli Joseph Njeka. Colonel Idriss Ben. Ba makas na mabanga we. Na zomso batwana. Nazo so batwana ne batwana. Nazo lo boza mambo yo ta fan. Donc c'est le bengo. Ah merci. Dina le bourgeois. Na lobby boy capitaine Manoka. Na lobby est-ce que makam nazo lo baboza le kuta. Pasteur Daniel ozo répondre na ba question nga. Batu bata la biso. Ba mona. O répondre na ba question nga. Na lobby boy soki ezalaki ke na makambo mususu na role bande mususu mais Guimard azaki pire mutu to banda betane kati. Le seul. Siko lelo bazolo ba il paraît. Siko il paraît wanande. Bobo ya kayango. Siko to lo banini. Eza solo. Te, au moins que siko l'air lobby il paraît. Lelo ya mbinga na plateau na ati. Siko nga na personne vraie version. Voilà. Version bino bolo otoyoka kaka yotno faut que ndekuna te ba sa bino boye nga na banda okendo ta Guimard tia bino pita version sikoyo to kena nga kena papa ngala ko pesa yo version ba lié o mutali Guimard nga ko yeba ndenge nini yo lobi nga za yo ka nga za ki collègue nga za ki collègue ya Guimard vous comprenez. Mais cause to ya liwa ya Guimard siko nga naza mutu naza commune mususu ye na matete nga na ba na koyeba ndenge nini soki d'ailleurs les jours viendront si Dieu le veut nzamba osunga peut-être boya Muyombe gauche et ça la mais au moins champion na 1996 na kansi au moins mbonge mbongele ya kufi Muyombe gauche tabomier Muyombe gauche talboy baba kene kulusu ba vérité yo bande mususu so mona pire mutu nanga masamba mutu na yo yebi bien masamba to banena minzoto masamba no mona kama sa Jomas ko mona pena ngwana minzoto Jomas avec Kacher boleka pe mai toleka e mai te bana banga moyo bino mo boyebi oyebi ke Jomas masolo e uta bino boyebi biso nga de Yohana tokenda de Yohana lelo mutu soka lobi lelo a tout ça Guimard na champion mitou ba famille de GCE bana déjà ba famille on a essayé potoka bona na yo to bombi marambo ba kuna ndeko na biso Guimard to le bebele te ba kuna ndeko na biso Guimard ezala vraiment bien passer Daniel ba message na yo de ba dédicace na yo na bandeko bazaki ta Holanda yo na yo kaka lokola fondation Sarah esalisa makambe belé ngape na linga bosil sabo bosal sangape basa sona bosal sangati ngape na zo ofela we bango te ofela mukolo pa za ofela ofela mukolo siko yo boya point bosal sanga
Fondation Saratola to c'est sabana Mickey oyo papa ngape nazaki na baboti na ngati. Za star déjà. Yo il la contribution na Sarah na Fondation Saratola. Papa biso to mona Koffi Olomide azole la mère na ye. Merci. Asa pas orphelin. Merci ba dédicace na yo. Ba dédicace na repesa d'abord na kolo chaîne esika ba yambinga lelo. Mama Saratola mwasi ya peto ya mbiji. Oboyi osalika mukili na mais so mukili na yo biso to koya na biso te. Yo ndo oluka biso mais biso to oluka te. Bana poto tumbote belé. Bana Ngola, Mama Viviane Biavanga na Luanda, Mama Cardozo na Luanda, hein? Mama Mélanie na Belgique, Mama Fifi Makati na France. Nazo pesa merci à toi. Na mukonza mboka. Po bino soto lobi bolobaka to beta matolo te. To pesa merci lelo po ndenge akwasiste biso na matanga ya Gimario. To yebika koya ye moko kozala wana mama nyake ko pa kozala wana na yebike ba kozala wana na yebike gouverneur Kin Bopeto Live Gentini na yebike kozala wana ngape na kozala wana soki na moni président était na oya ochao micro. Merci bande roto komi vraiment na beti mabanga kasi on na pesa ta numéro te ezala nini ngo bena na oya ko seta ko na ko seta apele bo miminga mwa papa pesa c'est numéro téléphone au moins te na salle émission na ndinga température akokita siko ngo matanga so bo pwani te wana blonga na boya ndia te na obeta pesa c'est numéro téléphone kasi bande ko oyo azana mwa eloko tieli ngai ekosalanga bien bana Poto bana Brazzaville Afrique du Sud plus de 143 ya Willy Moucheni plus de 143 wana 81 514 99 37 81 tout 243 81 514 99 37 plus 249 pardon, plus de 143, 89, 16, 37, 3, 3, 5. Plus de 143, 89, 16, 37, 335. Bandeko, lelo, na opeta na libido du solo vrai na piéton, na minute. Mais ceux qui ont un rolling, soit le killing ta, moi qui m'emballa. Merci. Merci. Ça c'est un des deux nazaka célibataire si boba ko balanga te atabino mo pensa ndena boba ko to balanga merci la caméra na lembi ndaku na lembi ndaku voilà to ceux qui balanga voilà merci na balance merci na Jonathan qui vous a dit merci na ma mère Esther Mafuta bokile lokono mwana moko solo merci na Naomi Ambeya moi si ambitieux que moni moi si boyo kumisinza Nasi Basele merci lisusu na Mama Saratola la Masara Batola Konzi merci na yo merci na Brenda honorable Zakari qui libako ya Rolanda ngai na Saratola honorable Zakari ba continuer ko s'abonner continuer ko lingala facile toujours ne tomber continuer ko aimer émission ezala vraiment bien commenter et ça la biso bien appel na bino ba remarque na bino et ça la vraiment bien pourquoi pas na petite sœur onga na tikila libé le Sidonie Pemba ba mbote na yo ngai na bino tomonani bongo mbala ya sima na invité mususu bye. Merci, je suis libre. Donc, c'est que la commission, vous signez contrat dans ngai. Mais pour vous m'en bien, vous t'avez mon carré la scène mon corps. Saratola TV. Vous abonnez. Vous m'avez contrat dans ngai. Mais vous signez la Barça. Nga moko 10 ya équipe. Nataka ngabeno Suisse ya Messi. Baya nyoso tu ya Barcelone ya monde entier. O bali na femme no misobi na monde entier. Tous abonnés na Saratola TV. Bunde bomona contrat na ngai. Merci à